Bon, je pense que Bishon Sosangani parce que le peuple congolais a zélé qui message à président. Banda similaire élection les qui wana président Vanda qui na nukimia ba tebele bando mituna no se poser ba question président tiki biso bo ndenge nini azoyo kana susute a lo bate. Yangonde lelo président a copé sa message o ezo sangisa peuple non son message on a ramassé tous les domaines de la vie. Il est vrai que peuple azana ko souffrir Congo est commis à façon moro ingouvernable to comprendre sous tête tozana kata zamba ou bien tozana kata mboka oyo bakambi bazali pe na kata mboka ngwana yango to sepeli po président pesi biso assurance que aza elongo na biso tozo continuer combat na ye po aibisi biso que nyonso tozana ngo posa tokozwa ngo comme cadeau te c'est un combat biso faut tout s'impliquer na kata combat wana pour que lobby na biso ezala malamu. Il y a un monde que le peuple bazangi na poste ba yoka président va se présenter massivement bon yoka discours à président et peut se faire la carte discours wana. Donc ça discours mo déterminant au peuple président ça veut que changement ya constitution et que ça la matin na mboka oyo. Ceux qui ndeko tilombo ameki comme mabiso na voix wana a ko marcher sur bibembe na biso parce que o ezope qui eza constitution tem des autres tindaye ba yiba mbongo ya l'état. Et ça constitution permettre ba ministre ba yiba mbongo à l'état. Et ça constitution permettre ye a banda ko voyager partout mais côté ba ninga na biso bazo kufa kuna na Goma ba kufa kuna na Sud Kivu atikala ko nyata kuna te. Pona ye voyage ne vie na ye. Yango président na biso a assuré biso que azana biso peut te promettre que to zapena ye nous allons l'accompagner jusqu'à la victoire totale. Je pense que le message de président est clair. Biso en tant que bana Martin Faoulou, tout est censé relayer on a bateau bazu chance à Rolanda ngote, il faut ba yo kango, photo tambu sango mo kilimo bimba, faut yo ka discours après ça parce que ça discours mo est clair. Et ça clair et a touché ba domaine nyonso ya vie. Nous sommes prêts à l'accompagner, tous à prêts to nimpe combat na pour na bonheur ya peuple congolais. Ko bisika nyonso bozali le les qui défient Nabiso, que tous les Congolais doivent manifester son amour vis-à-vis de notre président. C'est pourquoi aujourd'hui, dimanche 30 juin 2024, de millions de peuples congolais sont venus représenter et écouter le message du président élu Martin Fayoulou. Nous sommes encouragés parce que nous venons d'attendre lui-même le chef de l'État qui nous a confirmé qu'il est derrière son peuple congolais. Raison pour laquelle nous aussi nous l'encourageons et nous lui répondons que Monsieur le Président, nous aussi le peuple congolais, nous sommes derrière vous. Cet combat engage que tous les Congolais. Na nyonso olobi na biso toza d'accord. Tolobi na yo toza kozela kaka modo de mukolo ko pesa biso pona ko banda ko manifester o ezali droit na biso ba Congolais. Toyoki na kati ya message ya mokonzi ya mboka président Martin alobi na biso makambu ya changement ya constitution ekotikala koleka en aucun jour. Mukolo monsieur Félix Tshisekedi ako osé ton pona koloba likambu ya balkanisation eza mukolo yango wana nde Congo eko changer histoire. J'espère que le président Lobi Nabiso clair, Moukolo Oyo monsieur Félix Tshisekedi akomeka kobenga tous les deux chambres ya parlement pas kende ko sangana pona ko bouger conscient mboka na biso Moukolo nde ba millions ya ba congolais ba kokufa. Yami balé na toyoki président Martin ndenga confirmer biso nyonso vraiment to pesi merci pe toza simana ye. Motuna na yo na ngina baliboso par rapport ya Moukolo ya le 30 juin 2024. Les Congolais vont célébrer la journée Oyo Yali Panda, nase ya Koli Alinu, nase ya Mikakatano. Oto satanaki nango te, mais à travers gouvernance moko ya mabe, date le 30 juin 2024, et comme les Congolais, et comme les Congolais na ndenge ya Mikakatano susu. Écoutez biso na tango ya pasi. Moi qui to célébrer ngo lenge yango esengeli ezate. Pour la Nini, au sommet de l'État, nous avons un incompétent total. Alors, parvenu à assumer la sécurité à peuple, n'a pas bien aillé. C'est pour cela que le 30 juin, et comme les bichons, Motoazana et Sengonango, azalité. Il y a mis balé, et ça par rapport à l'Issoukulu. Au Tata Mokonzi, à Outuko Sakola. Les Congolais, ils qui est belé. Ils qui est belé, comme Tata Mokonzi Martin Fayoulou m'a dit.
koloba eke atiki peuple abandonné peuple azolo beso eloko moko te tata mokonzi auti kosakola tu na poisa na banzake moko na mosu na makutu na ye aleki na kolanda yango amanyoli point par point les compétences ya gouvernement à place ozo parvenir kozwa sécurité ya peuple te ba promesse ya lokuta oh monsieur Félix ya Antoine Tshilombo azo pesa peuple congolais ba promesse ya lokuta azo réaliser yango te oleka passer temps na yeko kende na ba province oyo ezana yiki lokola Nord Kivu lokola province ya Ituri lokola province ya Bazuele Otuele lokola province ya Chopo oleke monsieur Félix ya Antoine Tshilombo atia matambe na yekuna ata la citation sécurité ya mboka ndezo leka kuna yazo leka koleka kozwa tana yeko sionner monde kokene kotia matambe libanda ya mboka ekoleka micro mibale te monsieur Félix a voyagé yango tata mokonzi ko bango tuna poisa alobi ki aza toujours na peuple congolais abandonné bango ata mokete biso pe peuple to yebisi eto ko abandonné ata mokolo moko pete toza derrière ye si makambo ya constitution tata mokonzi alobi soki Félix na parlement na yeba meki ko simba ata article moko ya constitution pour ki babongola yango Félix akotamba likolo ba million ba cadavre ba congolais bongo tokotala soki ya kotikala to peuple nde moto akotikala yo en tout cas président élu Martin Fayulu a touché ba poebele a touché ba poebele ko appelle susu par rapport ya makambo oyo do le yakaka mboka na biso Félix a osala semblant comme si ayebité tout ya surtout kaka na simate ayebakité Félix a au courant nyonso oyo do le yakaka mboka na biso mais il fait semblant parce que azoki pouvoir oyo ko route pas ya peuple te pouvoir euti na voie moko illégal yango peuple Congo tolani président Martin Fayulu na bokengi nyonso tolobi ekele mokonzi ya mboka losako mokako swana yo kende liboso elakisi pour que non ou abandonné combattre otiki peuple na yo te ozali sanga na peuple biso le peuple tolaki que non tokotika pe yote awa la guerre commence maintenant bitumba sikonde bandi ndi suko tamo konja pese ezali sukulu moko ya motu ya makasi congolais mosusu oza la province si la versi province ya Congo oza la province ya Grand Bandundu Grand Équateur Grand Kivu Grand Katanga province ya Maniema ville province de Kinshasa dans la Congo centrale na banza kebola na lisukulu oyo pezala transmettre un message au président Martin Lobi partout bisika bozwami expliquer bato talisa bato na posa lisukulu tala mokonza Lobi likas na ezanini ala toujours na peuple congolais ingeta on est toujours ensemble avec le président Eli. Oui, mbote mopanzi sango. Merci mwana mboka na koloba ete ya kobakisa place mokonzi alobeli ezali te. Parce que mokonzi ekolo Congo le président Eli Martin Fayulu a épinglé ba point essentiel nyonso. Na yebi ke ba congolais ba citoyens manso ba fandi na ba province o ba fandi na Tandoke Kinshasa ba pesa ki makutu pona kolanda mokonzi ekolo malamu. Alobeli makambo ya sécurité, alobeli makambo ya économique, alobeli makambo ya crise politique, alobeli makambo ya plusieurs crises oyo latin mboka et bloqué mboka et puis après si ba prise de solution alobi lolenge kani tokoki ko changer Congo tokoki kolongola ba crise wana ezali be o ba bengi dialogue et c'est que to fana na mesa to solo la pour que to décanter crise oyo lati kati mboka ya vulu c'est mboka ya mama ki panvita. Donc il y a mingi ya kolobea te na pesi ba congolais son beauté attaque molobeli ya peuple les fous de Fayulu et puis longoni na bana nyonso ya quartier 3 quartier D bana nyonso ya Changu Masina Kimbatseke bandeko ya Njili Maluku Ntsele longoni na bango nyonso et puis longoni na bandeko na biso mibale o basili kolongwa bayi district ya musika na moa bandeko Cédric na lukunga ndeko na biso trésor lola ayaki ko visiter biso et puis longonia na tata mokonzi ekolo Martin Fayulu oya salaki ete lelo Changu ba se réunir liboso ya bureau provincial na bango bakamata makutu balanda en direct vraiment oyo toyoki bana Changu ba pesio pe longonia la secrétaire général de Vos Kitoko et puis notre exécutif Justin Paipai merci et puis merci na bayi ba résistant nyoso mbote mopanzi sango lelo tozalaki awa pona koyoka message ya tata ekolo Martin Fayulu Madidi moto na légitimité afungoli biso matoyi pe mémoire tata alobi nini
alakisi lisusu complicité ya ndeko Chilombo pe incompétence pe tribalisme pe na kimoyibi bilema oyo caractérisé pouvoir ya kimoyibi ya ndeko Chilombo. Tokoloba boye tango papa alobi na complicité ezali de manière directe pe indirecte. Bato bazosala de manière directe ezali banani, ezali ndeko Chilombo, ezali Mbosso, ezali Jean-Pierre Bemba, ezali Vital Kamerhe, conglomérat kimbamiyibi wana nyonso. Bato basala na Kagame pe bato basala na Museveni pendant que bazalaki na opposition armée et non armée. Bato wana pendant que mboka ezokende biteni na biteni Chilombo bafeti, Chilombo kobalisa ba anniversaire kolia alingi kolia lokola moto oyo azana na feti pendant que moto azana matanga. Yako kamwe ezali nini? Moto moko kaka soki ya kufi amoni bato na stade ye wana ye na bakazaka batala bakazaka na ye pendant que le peuple est attaqué. Eloko nini ambassade ya Rwanda esalaka awa na Kinshasa? Yango tozoloba yango wana nde kindoki ya régime oyo ba frontière ba fungoli lokoli toza na fête eloko koloba na ba peuple ezali boye régime oyo bomi biso na nzala na chômage na kuluna na molili na makambo ebele ba yepe lisusu na kimoyibi na guerre. Yango toyebisi na ndeko Chilombo soki oza na mateyo ya koyoka yoka tala sima zonga moto. Tango Kabila alingaki changer constitution ye kutu azalaki soda makutanaki na peuple ndeko Chilombo okozanga nzela kokima. Merci beaucoup. Na remercier d'abord peuple congolais nyonso oyo azwaki tango na mokolo dimanche lelo koya pona koyoka disikulu ya président Eli Martin Fayulu, l'homme de légitimité. Bandeko na ngai omoni lelo toti kosala fan zone awa. Sali fan zone parce que ezaki na demande ya peuple congolais balobi keno mboka na biso bazalaka mitema mabe jalousie ezali na bato ebele. Balingaka kolakisa disikulu ya président Eli Martin Fayulu te po etonda vérité. Alors biso tolobaki ata baboyi na ba télévision na bango na bitando ike na bango biso tolobaki ke photo maniola yango biso nyonso lisanga awa na kata changu liboso ya bureau provincial. En tout cas longonya na mona mboka nyonso o ayaki azoki tango na ye ndeko nanga le président Eli Martin Fayulu asali autopsie ya société congolaise et puis autopsie ya gestion politique et administrative ya Chilombo. Boyoki président akebisi nano bato ya UDPS kabuya na Chilombo na union ya salite oyo akomeka kokamata kosimba constitution oyo ezali mobeko likonzi ya mboka bakotambola likolo ya bibembe na biso bakotambola likolo ya bibembe na biso ezali sekite tango tolobaka na bino yoki mokonzi ya mboka deja alobi biso baoyo tofotaka ye tozwi deja yango bonne note oyo nyonso akomeka akoyoka biso. Vous êtes sans oublier que M. Tshisekedi a commis voyager. Boyoki Kagame na discours ya mokonzi atalisi ndenge Kagame alobi ke no aza prêt pona kobunda na Congo. Pendant que awa Chilombo akomi na ye Messie ya matanga kunde ebembe. Akomi moto ya kokende kolakisaka bilamba na ba concert na ba fête pe na matanga na ba anniversaire na mabala. Awa makambo ekomi grave. Bomoni mboka na biso bato bali kokufa mais inconscience ya M. Chilombo ezali ko continuer. Yango député abengaka na mandat passé. Que Tshisekedi azali inconscient, azalaki na raison. Mona inconscience azali kozonga kaka pa M. Chilombo. Ndeko nanga disikulu oyo eza pas seulement message, ezali esprit. Lokola toyambi yango, tokola zela to manyola yango malamu, to tongolo yango malamu. Kala mingi tiawa twali ko banda nde nzela. Nzela deja epesami ndingisa epesami tokobima to tokobima te. Voilà bande konanga boyoki lisusu tata mokambi ekolo. Alobi combat na biso tokobunda. Notre combat est triple. Tokobunda liboso makambo etali défense ya constitution na biso. Ya mibale tokobunda la défense ya souveraineté na biso. Ya misato tokobunda pona ko rendre vie à congolais comme paisible, congolais vivre malamu bituma na biso ya li 3. Soki Chilombo azokanisa ke
balkanisation aliaki mbongo na butu na moya ya concrétiser yango akoyoka biso na nzela na ye. Il y aura pas la balkanisation. Soki bameki lokola bato ya IDPS IDPASA babengaka bazalaka ba combattant tokokanga bango na nko tokotinda bango bakokende kofanda na est baboto na mboka na biso bote Yamine indeko na ngai. Le président Eli Martin Fayulu atalisi biso ba Congolais nyonso économie dollar makambo nyonso ekomata vie eza lisusu à l'est na kati ya Congo mboka ekomi mulungi bangungi pendant mandat Chilombo moto akobima buibu epai pota libumu epai po nzala eleki tala moto aliboma mokolo wana moto aliboma mokolo wana akamwisinga ababi Chilombo akanga bisaka kende pona nini moto aliboma akeko luka na fulu ata muku apamba muku ezali te bato bakoma kotafuna na muku atina suka. Merci. Ngai loko na osenga na ndeko Chilombo toza ba Congolais mboka eza biso nyonso azwa ba imitaka ba makambo bien ngana oloba mingi te po makambo ngwezo pesa kanda makasi ba imitaka ba makambo bien George Weah ba força ki na bandeko na ye a continuer na pouvoir era mona ke simba itatikaki na bene ye moka yebi matekereku kazaki militaire ba força ka ye na membre na ye o a continuer ya lobi tete mboka za ngamo ko tatikaki er makambo ezo simba te soka moni bato bazo réclamer c'est sengeli totika topesa pe mutu mususu ngwende ata mchamboka.